Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Na Congo na biso na temps comment benga la révolution de la modernité. Si si. La révolution de la modernité, ça faut tika mambo antiquité akala kaka ba koko na biso. Sana boy. Non, et comme collé comme papa comme tendre, ko sala mapé boy ba bité que chaque jour. Na ba occasion moko arriva ko ko sala. C'était ko télé milango dans catégoriquement boy non. Ngala on condamné zalati. Na moni pe banda linga mwasi na memela ta mwasi fleur était. Banda bolingo na memela mwasi ta fleur ta mema bolingo ba soda. Bolingo tu Bonjour, bonsoir, bandekoni, on surtout bazali kolanda biso na libanda ya mboka na robosa na te surtout ba o basabona déjà na Congo Check Check TV pona ko banda la mama na likambo na meme bino na mokolo lelo na ko banda liboso na ko pesa mbote na mon boss hein papa Mutombo Sibu papa mo rasolola bien na bana ye babi boss aleki ba boss nyon surtout internet hein boss amufu ba na bosanité wa soki na boa kité balobi az héritier hein héritier Mutombo Check Check TV Bobby fils à papa mbote ya yo place ozali nazali ngamo côté na kati ya plateau car ndenge bo message toujours na ko landa émission na bino non stress bienvenue dans votre émission non stress j'espère que bouta ki ko landa déjà émission eleka qui dernièrement na lobela ki sujet ya bana poto pourquoi bayaka awa kozwa basi ya Congo quoi j'espère que bolanda ki ba débat ndenge leka ki bato balobaki o bango bazaki na ona kati ya mutema to moni ba commentaire ndenge bofinga biso ndenge bolobaki sala rande biso bilaksara ki Congo Check Check ezali kotalema sikoyo na memeli bino susu mama na sujet Nabi ke bosa déjà wana déjà belé pour na Rolanda déjà émission non stress bosa abonné na Congo Check Check to prometa bino musala elengi be mission ki toko na kati ya Congo Check Check TV na ko bandamba moko na pesa micro na moko na kande na bino ki nazanga mrote nazana ba artiste et comédien j'espère que ba misusu boyebi bango na ba obebi bango te beaucoup découvrir bango kaka na kati ya Congo Check Check na ko lekisa micro moi ba mbote kandenge zalaka na mutu moko merci mbote mama na CPI na émission na yo puis na pesi mbote na bandi banso ya Congo Check Check TV au bazo landa biso en ce moment tu es que mitune ezali ya yo ba réponse zaka ya biso quoi tara nezala merci beaucoup mbote papa moko mbote mama na sepeli na émission na yo na opesaka bato tu baolanda biso mbote na sepeli mbote papa mbote na pesi bato tu bazolanda Congo Check Check mikili chintompo londo mbote o bazana poto bazana Afrique bazana Asie partout na pesi bango mbote donc c'est mana ya bana. Ok, merci beaucoup. Ici micro, mbote papa. Mbote maman nanga journaliste. Na profiter ko pesa ba mbote na bato bazolanda biso. Da difondo na France place aza moto malamu ba mbote belé. Motema ya Flore Bango. Merci beaucoup mbote. Mbote weza merci na pesi mbote ba nyonso ya Congo Check Check TV. Ok, merci beaucoup. J'espère que Bino surtout beaucoup que l'on a bamboté à bateau sur Bazali à la Katia plateau. Quand on a bisé Bino toujours nazana pour Nabino Tanya ou le moi ça mande foisana toujours pour Nabino. Lelo maman na likambo babi débat ekoinda lelo. Na esa Bino toujours kenga nazana pour Nabino. Lelo sujet lelo ezali est-ce que ba papa ope ya biso ba mibali na biso ba papa wa biso bandeko na biso ya mibali ba kokipe ko sala misala ya ndaku tangu na lobi misala ya ndaku tozomona kosokola basani tozomona kosokola bilamba tozomona kolamba tozomona kotanda mbetu ko repasser donc est-ce que ba papa pe bazali pe na droit ko sala ngo na kati ya ndaku yango nazalinga morote kandenge bomoni ki tozali toujours na bandeko na ko préférer que na muto ape sans point de vue ponga pe o ya bino journaliste o bolinga kamingi nazali pe na Beaucoup na suke émission. J'espère que na Rolex a déjà micro to solo la yango papa na bisugi. J'espère que au tu kolanda déjà si je on a pesi na kola lelo. Est-ce que ba papa e biso pe bazali pe na droit ya ko sala misala enda ko ko biso pe maman ko to salaka. Et ça sujet moko ça très délicat faut to débattre yango.
nakolinga komarché bamote en tout cas maman bolanda ngai boyinanga te parce que na franc est-ce que nga pena nga gingo mbeni naza boye naza na mwasi nanga onga na bali na mbongo nanga moko na bundi na bali yo na mbongo nanga moko na cho na pale yo oza wana puna nini o fournir nini po ngai na vanda yo vandi ngana sokolelo basani ngana tandelo mbetu nga gi na lambela yo non biloko msusu to meka ko blaga na ngoti na ko perdre personnalité na ngati jamais de ma vie impossible selon la culture congolaise na biso en particulier, en forcerie, culture africaine en général, jamais un homme peut s'humilier et avoir des travaux ménagers. Non, impossible. Et ça, normalité. Na bandi kutu na limité le sujet au Kenya moulay parce que na limité. Et bon, papa, ce qui vous marque moi ça zo belande ça ta musu moi si malade, ta musu zemi ndenge lembisa ka mama wana vraiment ça la karaté. Et talika nga monde na raisonner na la mokila. Nako louele mutu mwa saela nako benga pende kona ye menga jamais nako sala ngo c'est quoi ça la bande côté etali obi maman nako iko loba boye nako sala ngote jamais solution ya kaka mais ame ko to senga ngate faisait erreur grave à commettre ame ko senga ngate parce que c'est normal te do yo beli pour na saela bon ngapi na bela na biso ke yo pino ke musana nga. C'est ça, la personne a bien et puis ça nga musala il y a rappelé na mon a parlé non maman et simbate et ça moi passe donc pour na yo vraiment ata moi si même ça même na zemi des ala ta musu zemi ndef moi des docteur alobara akoki ko simbelo côté yo peut kombo ko zo makoki ata ko zo moi na musali zate maman pas za bande côté ko sokota maman moi basani tata moi ko repasser tout ça la principe à bible mutna muta subir kanae biso mibali babaki qui non charge à moi si nyonso ena mutu na biso kolesa tout ça yepe charge na ezali ko sa misala ménager donc na zemi na yi na nyonso na wana il faut ça la parce que zemi za maladie zemi ezali lo moza ka normal alors va bien te ngambiaka il faut ça comment na sentir déjà mutu mo déjà boya ngo makasi ba pota ndeti ya lobe ko sala te pona ngambiaka na ko sala na obanda na basani na lambi fufu sope ko kende wenzi na oide mwasi nanga na tandi na mbeto to lala na ye ngala ko sala pona ngala ko sala na sokoli epe na nzoto on la binini papa nga lobi boye mama mwasi na ko sala tu na osokola basani na bongisa ndaku na olamba na otanda mbeto to lalelaka soki aza en bonne santé te mais so aza en bonne santé ko sala ngoye moko so aza en bonne santé te ngamo na osangager po ekozala pe nga aza bande kwa ya basité pe aza bande kwa basité to sandeni vome ngamo na sala ngo mais yo le batana nzoto osokola na osokola aza mwasi na osokola bona obangani. Non, mais papa Guy a boya ngwa lobi makambo. Maman na boyi te ke na ko sokola mwasi nanga. Wana mwasi nanga e. Na lobi te na lingi ete. Mais ezande anormal. Eza anormal que mwasi mobali asala musala ya ndaku mwasi azawana. Eza anormal. Même ata mwasi ke musala. Soit assis musana e, asa musana ya pani. Non. Vous comprenez? Mais ko sala musala. Eza bongo te? Eza bongo to ko aider moi sinon parce que moi saki musala yo sala ndako. Elo ni no sana katsa ndako. No ngana eda na so eda to eda baba c'était on mbala fo. Ma chérie na mona ki ozaki na. Biso faux esprit hein. Ah ti. Ah, yo pour ça la rafo ya rabela sondeni, bo so muto sala zate, faut ça là papa. Muto sala zate na liya zali. Vous négligez, s'il vous plaît. Nous n'allons pas confondre les choses. Vous savez, nous avons des cultures différentes. Culture européenne est différente de la culture africaine. En Europe, d'abord, vous savez ce que c'est pour na basi batuba se retrouver ensemble.
Vous comprenez? Ce n'est pas le cas de notre culture ici. Awa, la charge du mariage revient à 90% dans l'homme. Vous comprenez? Et mais moi ça la ranine. Si avant non, à ça va beauté puis quand le sous à salon na yeso cher ko le kawa salon nanga. Vous comprenez? Tout au moins ça la cher ko le kamobal. Mais non, tozo bota bana, tozo bota na ye bana. Mais papa, na mona ndela mona mibali msu ya poto ndela lutaki kozwa un message moko boye. Balobi biso kuna na poto za nango normal. Pour moi ça koki kokende musala mobali otikali oza na droit ta muso te rolambela moi si moi quelque chose ta muso ata bana osokoli bango ki otika bango na classe sec na moni ko sala ngo. D'abord c'est potopé bali misaya msupe na roya ngo susté parce que na roya ngo te sogeza quelque chose pour na bon pe na roya ngo te po za mabe na poto bongo mabe parce que moni nyosto kabola mais sauf misala ndaku avant obima il faut te rassurer que bana baza bien mso bana ba crèche mso ba kina ba école yo bongisi palais. Vous comprenez? Ok, puis maramuna yo, nga peut-être on roya. Ceux qui peut-être en a besoin ça nga na liam sur nga moko peut-être. Wana je refuse pas, je peux prendre quelque chose dans ça musana o nga moko. Mais na bibo ceux qui ndeti maman ko bima ndeti pe 5 heures yo ko bima 9 heures ko sala. Maman soka ma 9 heures ceux qui maman ko bima 5 heures yo ko bima 9 heures. Kasi maman tout est prévu parce que Toro c'est la maman 25e heure. Maman doit savoir que non, tout se fait dans les 24 heures. Jamais Toro créé les 25e heure, 26e heure. Il faut à ça programme naï qui n'a 5 heures, il faut qu'il y ait 3 heures déjà, tout na 2 heures na bon ça donc je peux pas faire le travail de la femme moi ça rosala ngana sala ngo ngana kosala moi ça sala non. Tout le monde a ça là haut et sengeli yaye. Je crois que le mariage sera un mariage réussi. Vous comprenez maman nanga mariage sera réussi parce que surtout ngito ça ningo to ba discuter ça o ya muni mambala izo panzana moi si a même pe sa valeur mo boiser l'autre côté kasi yango na peka mibala poto peka boyo boto la bino basi po basi aba mo mibala poto bazo salela bango misala bazo lengela bango bino bolinko tout basi nini makamu mo teke makamu ezo keneni. Mobala poto nini aboto langa moi so aboto nga moi sera condition mboka toi na piaka des robots langa moi si mais ça bina que non mboka sera normal to respecter à la loupe culture na biso nga banzia ko boto langa moi c'est il y a un facteur de difficulté pauvreté en outrance to souffrir nous savons même pas ko lukakutu pour na rouler ça moi si yango et puis les hommes ici au basala musala ngo rassure-toi au moins que chômeur à l'autre côté, moi ça te qui me catte avec qui ndunda que ça bilanga et puis à liessier au moni bloc wana donc c'est ça. Il arrive un moment tout le monde a katana ba film atana ba série moni pe maman zape na liboso à télé papa pa ke na cuisine na salle un petit déjeuner yeli epé ezate ke za boy eza on a cadre ya amour mais ndé ozo télé melango na comprendre te so eza problème Bible lobanini, moi si azala sous ordre ya mobile. Vous comprenez? Mais comment on a ko sala mamona tangi ya zawana? Il faut zala tende pour. Mais la moni yozo baluka, mais la mona ki yo landino ye na kana. Parce que otangi masola bana poto, obi bana poto, ba on va sala misala ngo sans problème. Mais ezape po na bongote. Vous comprenez? Ah pe biso pe to sala misala on a oza na zana moi cité, hein? Nazanga mo célibataire nako sala ngo metange mwasi azawana fa sala ngo moyo lo bakata ko sokola mwasi atako yo moko muto utako lo bango olandi susu papa sokola anga ke non so azobela azana problème nako sala ngo mais na normal bo selon logique selon neozo lo bake banto poto bazala bongo et simbate comme vivement normal comme vivement normal moi ça va ninga sele musala non ndeko toyo kananu lilobande kwa zana sima na ebite lilobani nyokoko donc onga nakoloba boye nzete o matelaki yango nde okitela pour jamais monta matana nzete pa epa yakita na nzete manga donc soko mesana déjà ko sala ka misala wana nanda ko na bino peut-être mutu so mona mutu amesana ko sala ba misala ye ko mona mama na ya zawana ye mo lingo lamba
mais moto abongo comme le père moi si na un problème à l'ambelier mais quant à moi na ko sala ngote na ko sala ngote parce que moi si azana musala na ye toza ko ba joueur na kata stade moto toza na poste na ye jamais ngai na beta kade na ke yamba na poto et ça la rata maman mais la cadre il sale ici papa hein na cadre il sale ici donc moi si donc est-ce que yé peut moi si ako kende ngade de tingai na kumbaka moto est-ce que yako kumba moto na cadre il sale ici ngape na ju choc na moto ba PCP moto akumba kumba moto yo mona ate na Congo avec ça basi ba kumba moto merci beaucoup na Burkina Faso totala na ba série na ba série to mona moi si pe na moto na epe be azo sala taxi mais ezala nango merci beaucoup nozongela mingi papa gi au moins te ke ozozala moi makasi pa ba mama ozosunga vraiment te parce que na mona pe donc basi mususu pe awa pe koma pe akepe musala mobali patikali na ndako yebisanga mwasi azosala neti yo zosala te mwasi azosala mwasi akouta musala aye abandi suna misala ya ndako eputa ke yo zosala to vandi na ndako nani na tindaki aluka musala ye moko ami bakisi charge ye mo ami bakisi charge na maman démocratie eza na politique na libala te comprendre mais démocratie na libala eza raté si na libala pesa vous comprenez na libala l'homme reste chef et puis il est fort non lobika wana pour moi sinon bah ça doit être faible akoma forte ndeni donc ngana faisant na rigueur mon bal fait la rigueur mon bal c'est la rigueur donc mon bal toujours donc ma prérogative n'est ce que ça la ngoté ndé faut regretter vous comprenez né ça d'accord ma prérogative on va sur ça la ngoté nde komi mabe nde seki mwa pasi mane ntango nga mobali na osala makambo na nga ndenge nzambe asalelanga nazala ndenge déjà amodisa biso deya mibali donc mutu a remplir malédiction na ye namoni abatelemeli na Congo na biso na temps to comment benga la révolution de la modernité si la révolution de la modernité ça faut tika mambo antiquité akala kaka ba koko na biso salaboy non et comme collé comme papa comme tendre ko sala mapé boy ba bité que chaque jour na ba occasion moko arriva ko ko sala c'était ko télémilango dans catégoriquement boy non ngala condamné zalati na moni pe banda linga mwasi na memela ta mwasi flairité banda bolingo na memela mwasi ta flairité mema bolingo ba soda bolingo toujours ya basoda ponanga moi ça ok ni musala sala merci beaucoup quand na esa kibno toza mwana ba sujet belé j'espère que bauti ko landa déjà premier sujet déjà ndenge et salemi mais ponangai ngalo baki na opesa bino ya suka to ke nanu na deuxième débat ezali est-ce que papa pe azape est-ce que papa pe akoki pe ko senga maman pardon donc asali moi likambo mo wesepelisi mama te asali moi likambo sepeli si mama te alobi pipe non mama limbisanga likambo na sali na ebike na sali mabebo limbisi est-ce que papa pe azape na droit wana to ezaka ka mama kaka fo ami kitisa wana ebite so na robanda na nani je te parle on sait piana banda la sima en tout cas maman question tuninga na komituna na likambo nini onga na kosala pona senga mwasi pardon o de bisanga isota likambo wana likambo niti likambo nini ona ko senga moi si pardon parce que jamais chef azala na tort chef azala na tort rien ezala raté même attention ngana azala na tort l'article 1 s'applique c'est l'homme qui est le chef de la famille mobali jamais liboso moi si akoko senga moi si abiseki non ngai na boy limbisanga et sala makate mobali azala toujours na raison. Même Atali Kamozandengeni, Mobali a toujours na raison parce que Mobali est Moutazali chef. To sali moi si pas si donc Yozaka na raison. Bon, n'était pas si Ali Kamonini. Hein maman? Hein? N'était pas si Ali Kamonini. Si au Robert moi si faut senga pardon so Monique non. So na beti moi c'est-à-dire que mbebe zali, mabe zali. Ozomona. Na moni mabe onga ko sala moi si pona senga pardon te. Ozomona. Moi si nenga zawana même ataza na raison. L'article 1 s'applique. Bino manga moni vraiment beaucoup ma komema vraiment politique vraiment papa pardon papa gi na ozongela yo na robalusana no micro papa yo muzo mo ate ki politique comme ko tatina maramba bolingo.
so nalandi bango bakoma okotisa politique na bolingo pourquoi pas ke osenga mwasi na pardon nde singa nakofuka mapenda ke bébé limbisanga soko moi nasalaki mabe pardon nakozongela leso te bébé je t'aime mon bébé alembe singa ngana le nasenga kapena nakofuka mana fukami natie mabolongo na se bébé pardon limbisanga place nasalaki wana soki esalaki mabe boye moi c'est pas koza na tango yokanga akolimbisana olimbisana nga parce que mobali nasengi ba pardon et puis mobali na lingaka ya pesa ka ba ambiance bolingo bien c'est ça namona ki papa en tout cas na deuxième sujet oyoyo eza il faut qu'on réponde à boanya nyonso parce que ko senga pardon na ko présenter ba excuse il y a des choses différentes hein nga bandi a des choses différentes. Mais moi je pense qu'un homme ne peut pas demander pardon à sa femme. Jamais. Mais un homme peut présenter des excuses. Avant de continuer dans le débat, papa qui osé colonie. Ngai maman be kolonde ko problème vraiment naza kinois na botami nazo répondre naza kinois na botami na district ya Lukunga na territoire ya Mongafula. Ozo comprendre donc naza kinois mais na ko répondre naza clair na ba propos nanga en tout cas mes propos n'engagent que moi et puis kolandanga te so kokate kolandanga été ngai moi sinanga akukanga ne nazala bongo donc dans le sens que je présente des excuses oui parce que excuse na ko prendre na cas on a ça qui eloko mo boye autant moi ça salinga reproche na mais na ça qui moi mabe sans que naïba je présente des excuses vous comprenez mais nako jamais ça elo pour na pardon tout ce que l'homme fait il le fait conséquemment il peut pas rentrer tout le monde mon bel instinct pardonner il n'est plus énorme. Il n'est plus énorme. Pourquoi? Pardon, nous. Narokende nanu, pardon. Naropesa nini moko ndenge na mona ta mususu papa na mama ba ovanda ndaku moko mais papa ndesi mama ayeko kanga papa na leki na ye akangi ye bazo sangisa ndoto ebisanga na place wana gi rosenga pardon toto rozo kaka ki teti nozo baki kala mutu mama obingai soki déjà mobali arrivé ya rotika yo yaya pas bimana leki na yo d'abord et ça m'a d'une manière frauduleuse parce que yo suna bala ki yo mais na sali mabete il y a eu une cause pourquoi je dois sortir avec bon nga motuna nanga pardon nga motuna nanga ezaka est-ce que okosenga pardon to kosenga non senga pardon parce que l'adultère et la prostitution ce sont les exclusivités féminines bike fasolo baka wana zabasi bobaye bobaye ngate so pour bobaye ngate libino parce que ngaka na olinga bino pi bolinga kaka ozoko pour moi si jamais ça linga mobali. So, moi, c'est autre chose. C'est l'homme qui aime la femme et qui s'impose pour que la femme a s'habituer à un comportement naïf. Vous comprenez? Si ma femme, tu viens me trouver avec ta sœur, dis-toi que tu as commis une faute. Donc, pour nous corriger bien, donc, pour nous qu'il y ait un bon. Merci Nabalusi. Faut pousser yo ti okomana le kia moi si na yo pona na faute o asala ke ba inte faute ya nini ayibi ombongo to asali nini papa mambolo bezala te merci beaucoup parce que balobi pardon eza force e libéraka yo mo no vena moi si nanda kwa kangilo kanda mambo bela ko melo lion kamba acte opposa ko senga ba pardon te so la talegi mambo loba ata na sensité. Donc moi si na yo ayo kanga yo na mleki na yi oboy ko senge pardon c'est que bolingo ba soda bozo balance roquette botsa na ndako. J'espère que d'habiter ceux qui m'ont dit loba izali potoko ta sujet mususu donc so moni mobali peut-être asali bongo yeba bien que musuni soko leki makasi baliaka ngona mbele ekoza la moi si azo changer te na makamo mususu Otali makamboza préféré ça pas leki. Non kota la wana. Pardon bandeko j'espère que bozo landa show quand on essaie bino ko eza émission non stress. Na kota na 3e parce que metiti manasima comme ça ko déclarer déjà na kota siko na 3e sujet na nga ezali 3e sujet na nga ezali est-ce que papa soki abimi libanda ke koluka mwasi libanda eza mabe to eza malamu
j'espère que voilà nako préféré mingi na banda ko pa ya maman ozana mobali no na ndako akikoluka mwasi libanda yebisanga tant que femme et au salon ndengeni romo eza malamu bien au se plana bon azane mobali akokine kokende koluka nga azanga maman ata yengi na nga nazana nga na ndako akoya. C'est pas normal, je me demande pourquoi est-ce que bakenda oluka libanda po biso toza ndenge moko. Donc, on a évité le niveau de mon Liban, c'est spécial que manda kumenga. Mon avis est que sur quel Libanda, amiko sanete non zaka wananda, kaswa bengani ngai. Merci beaucoup. On a évité. Bandi soki, et na fille mora le ban nga lobi. Moi si mobali alro la bonbon, omoni bonbon, hein. Soko oko fi bango o kabule ona moto. Et bonbon oko fi bango kabule na mutu fi mo lobali kambon ka pona ko lobake non mobali akobima na mwasi libanda te menga na répondre lelo ke moni bonbon et silaka au fi bien pe sili donc yo mobali no pas silaka mais un vrai homme a silate on se comprend pas leur silate donc mobali même la Bible pour miso sambela mingi bato ba lobaka ba répondre kaka na ki païen net mon frère à moi mais attends la Bible té donc so taina au parcourir Bible non s'il vous plaît so parcourir Bible bien au mona ke ezana mobile et na mobile moko te oyo kutu nza mikuta bengi David l'homme c'est l'homme au cœur t'as ce que vient David. T'as vu David? Azui moi ça azui mais bah les tout ya Bible ou bah ça la comme on a vu tout temps bon bah ça la polygame. Vous comprenez? Femmes soyez soumises, hommes aimez votre femme. Quand aimez vos femmes. T'as la Bible bien, Bible dit Marie aimez vos femmes. Vos, ils ont pluriel. Vous comprenez? Vos, ils ont pluriel. Invitez-moi Lilo, s'il vous plaît. Bon, eloko biso tokoloba ezali ke eloko biso tokoloba lelo ezali ke mobali soka azobima libanda peut-être azomvi libanda ezali peut-être mwasi makambo azosala ta mosusu ezosepelisa ye te parce que ndenge eza wana mwasi aza kwa vitrine okolula vitrine peut-être biloko eza na kati kuna eza nango bien te. Ozomona ya omoni biso mibali to enviaka selon faiblesse peut-être ya mwasi très faible linga bagisa boya fo boyeba pona nini mobali azoke linga mwasi libanda est-ce que nandako batretaka bien aliaka bien nyonso esenga ke mobali asala est-ce que asala yango bien. So amoni ke non libanda ba yambaka bien balambela ke biloko asosi ya kitoko akobima na libanda akobima na soki na ndako batio à l'aise mobali a droit donc la question na bandi question ezaka na réponse ya oui ou non comprendre mobali a droit ce n'est pas un péché pour un homme de quitter sa femme pour une autre femme mais c'est un péché grave o bako lapider yo bako bomayo une femme qui quitte son homme pour un autre homme c'est paralysme déjà donc il y a pas de débat mais ngai mama mais ngai mama Elisa na roubé mama Elisa na roubé hein première dame ya bisenga ke soki déjà bo balani na mwasi na yo et bozala eza na pasi pe bisengo et il faut fidélité et régner na kati ya ni na bino parce que tozo mona makambo ebele je resterai toujours fidèle à ma femme. Je resterai fidèle à ma femme, mais je ne peux pas me figer qu'à elle. Non, la fidélité n'est pas Kindumba. L'infidélité n'est pas synonyme à Kindumba. L'infidélité c'est simple car ceux qui n'est pas moi on a bala qui mine de rien ça ngé loroté na juillet na romo na bengani to na romo salé ma beto mais moi je te mets à l'aise. Tu as tout ce qu'il faut. Je peux pas aider ailleurs. Non, je peux pas aider ailleurs. C'est une aide aussi parce que il y a d'autres femmes qui me veulent. Moi si on linga mususu na ko lingete na ko sungete karayo na ko sunge ko kite eza égoïsme basi. Basi balinka ezara bango non, l'homme n'est pas pour une seule femme.
Merci. Merci beaucoup. J'espère que Bauti Kolandande Muntu na Muntu à l'obi point de vue nae. Émission d'habitude comme Nasuka. Merci beaucoup ba Obazaki Liboso. Liboso ya ba ordinateur, ya ba portable, ya ba télé na mino pona Kolanda Congo Check TV na kati émission no stress. Moi tambote ya Muntu moko po air déjà ngonga. Ouais, de la part de Fiston Mwamba, na pesi Grave Ngoudi, leki ya Rosar Ngoudi, na pesi Mnombote, na pesi Aristote Kitambala, Redi Monounou na Paris, na pesi Binombote et puis Babola Nyos monde hein. Mbote na bino mwana kwa vraiment. Merci beaucoup Mwambote. Na bosante na pesi papa Mopao le roi de la forêt na Saint-Étienne. Plus 42 007 Bambote Noé en Waneza Congo Check TV. Toujours blindé. Bien Congo Check TV. Congo Check TV. Ah, merci pour la Bambote. On est ratakate. Dadi Fundu Mutumalamu. Na France, Mutumako bien. Mutema ya Flore Bangu. Sans oublier. Tonto Kaniama, Tonto Barossi, Bambotone Belé, Clément Louvoisi na France, Bambotone Belombia, Kabonzambe. Merci beaucoup. Bon, na pesi mbote ga na vie na nga kabengele mokonzi. Na pesi mbote na vie na nga Enoch Chimanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez belé pour na kolanda biso na Congo Check na kati émission na bino no stress ya Tania Weloli. J'espère que quand te promettait bino toujours émission qui to ko bino surtout ba uti ko mona débat de uti ko leka. J'espère que ba o balandi quand de sangwa lo baka o azama to ya koyoka ayoka. Merci beaucoup. Bo s'abonner toujours na kati ya site na bino Congo Check TV tozana toujours pour na bino. Merci to kutani na mokolo ya sima. Je vous aime beaucoup. Bye bisous.